Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est non. Oji mamacita, Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessus massa. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota mbote bande konangai awa toza na commune ya Ngiringiri. Lupango o tochaki yango lobby. Je crois que batinyo bamona ki yango. Bozala ki belé ya kosepela na yango mais lelo tozozongisa yango par rapport ya modification moko et salami na côté prix par rapport ya prix o to présentaki yango na prix o lelo toyokani na bakolo na yango to bandeli vidéo na biso pona ko modifier côté ya prix donc tolobaki to na tokeno na makadam donc awa toza liboso ya makadam donc liboso ya avenue na Prince le pan na biso eza 6e ou 5e parcelle na direction monene oyo ezali direction ya Gambela donc awa to na commune Ngiringiri et Prince Kasavubu eza juste après immeuble auto mon option sur orange so aussi immeuble orange wana omoni Prince Kasavubu et awa toza liboso ya avenue donc avenue yangoyo bon awa tozongi siko na kati ya lupango mpona ko expliquer to ko décortiquer ndenge lupango na biso oyo tozobeta lisolo ezali donc lupango oyo ndako oyo tozomona awa ya kitoko oyo ndako propre oyo ezalaki des portes mais basangisa yango comme porte manquant en fait ezalaka chambre salon cuisine et puis na studio munene mais basangisa et comme deux chambres salon cuisine et puis na toilette extérieure donc basangisa yango et comme très munene on est tozomona eza très propre donc au portail parking et cause à la terre il y a 2 ou 3 véhicules na ndenga mulai et revanda kitoko donc parking ezali courant ezali mai ezali lupango eza etongami vraiment na ba norme donc na ba mur bon mon eza très propre na ba faïence marmionso donc eza vraiment kitoko donc wana tozo évoluer na masolo donc prix ya lupango air to chakiango avant-hier to chakiango na moisi et lelo bakolo nango to sololi to zuta ko solola basengi lupango to bandi yango 85 000 à discuter donc lupango eza 85 000 à discuter et ndako o to zomona liboso na biso awa soki to lobi to chango en location donc et okende déjà na ba 400 ou ba 500 dollars parce que lupango eza non loin ya makadam et puis eza lokola donc eza mutu ye moko azo louer lupango mobimba donc mutu ye moko afandi na lupango mobimba to mona biso so ba plafond ndenge eza propre courant ezali balobara eloko nyonso soko sombi ba travaux ezanga raté mais déjà na lupango oyo yo moko zomona donc ba travaux kutu ya malonga ya minene ezati donc lupango eza bien environnement eza bien et puis bomoni eza musikate na makadam awa na commune ya Ngiringiri donc wana to poussani sous na moi sima awa place espace ezali o ezaki mutako za pe na idée peut-être ya robongisa to ya kotonga to ya kosa moi jardin to ya kosa moi lo mo bien na sima awa tala espace eza na sima donc awa o nyonso eza mulai pe beauté ya ndako na biso oyo toye kotala donc na lobi bien 85 000 dollars à discuter, prix revenu mensuel. Mon corps est bien et ndako est très kitoko donc on y a soit à tembe pour comprendre que ndako est kitoko aïe tout ça la visite au mona des places pour comprendre makambo o nazoloba que eza yango to yango te mais déjà n'en par confiance boyebi ki abilo nyos auto chaka ezala yango tozora vraiment espace belé
ya koloba. Donc tolobaki espace yango na sima, espace ezali mutako tonga pe en étage, mutako tonga pe na maison basse. Donc ezali le pango na biso eza 120 mètres carrés. Donc le pango eza 120 mètres carrés. Nanda kwa munene oyo, il y a 2 chambres, salon, cuisine et toilette nango extérieur. Je crois que tu relaxes yango. Tu relaxes quand même pour épesa moi. Idée, il y a le pango ndenge ezaleli. Donc voilà un peu. Awa mai etondara te, ndezala na baveni misusu mai etondara mai etondara te. Donc awa mai kutu emona na raté. Donc avenue za munene et quartier eza bien po eza non loin ya Macadam. Donc pour na ba onions ba kozala intéressé ko benga biso na numéro oyo eza affiché na sewana to koyeba ko évoluer la visite na négociation. Donc na ba démarche nyonso auto sala nayo to koyeba auto sala na batnayo nde to koyeba comment est-ce que tu requis ko évoluer. Donc wana tozo pusana awa eza moi semi jardin à ciment pembeni ya toilette et tokozwa toilette na biso tout le monde eza soin. Donc c'est très propre toilette nango yango yo bino mo bozo mona toilette ndenge eza propre. Donc ndako na biso tolobi to chango $85,000 à discuter. Donc on est intéressé au benga biso to koyeba comment évoluer ou soit orienter pour oeba na kosomba lopango auto ko négocier parcelle oyo. Donc wana bonne chance à tout le monde. Na ba onyos ba rozala intéressé to bengani to eba comment est-ce que to ko évoluer na dossier oyo pour mutu asomba lopango oyo avec facilité. Donc wana je veux la fusille, the best and boy va fusiller, pourra pas te rhabiller. Oji mamacita, tu penses de qui de moi de nous pour toi je tire des cimasa. Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle